Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amosa. C'est Manuel. Bonjour, bonsoir, Naba Congolais Nyoso, Oyo, Bapona Radi TV comme chez Nabango. Tobis Nombote. Ba Congolais Nyoso, le monde entier. Tous un problème, Oyo, Tonito Lobelalilo, Oyo concernant sénateur, Oyo a commis qu'au CG, dans le Parlement, dans les Cambo, Oyo, et la loi, Oyo, va changer. Bande Konanga partout, Bozali, ba Congolais, tout le monde a raisonné, peu comme on a musica, les Cambo, Oyo, Yambo Kanabiso. Ba Konzi Nabiso, Balingi va changer. Bazoua, pouvoir, ya peuple, ba komisango, bango parlement et bandako voter, ba président de la République. Balingi va changer la constitution ya mboka na biso. Peuple congolais, parmi ba loi oyaminako, peut-être yango oyingi et salama. Tomoni sénateur en vie, sénateur a comme kocheze na katia ensemble. Mbala liboso bomoni binomo sénateur a koti, bomoni nenge esali attroupement, esali ampleur nango, peuple congolais. Ba oyo nyonso boyebi mboka na biso. Ba makambo oyo tolingi to zoa ya ba pays musu africain oyo salamaka biso na Congo tozana na moment wana tia. Na yebite nini oyo ezokomela mboka na biso. Na moment oyo boyebi influence ya sénateur Kabila vis-à-vis ya ba député naye parce que pour le moment na Congo mutu oyo azana ba député ebele eza parti ya sénateur Joseph Kabila Kabangi. Dans les cas oyo ba proposer il y a loi qui va changer que élection est à la voter par deux députés banani ba réussir. Peuple congolais ils ont juste analysé tout ça là pour na relaxer bino makasi. Il y a problème des alliés. Parce que bomoni comme présenté à Pamba, bomoni nenge esali ampleur, bomoni nenge bato batondeli, bomoni bino moko nenge esali influencer bato ebe la katia parlement. Dans le Sénat. Première apparition ya Joseph Kabila apparaître malamoko a choisi bomoni nenge esali. Congolais nyon sur place bozali na moment oyo tonito me ya kotala la direction nini mboka na biso kene. Parce que na problème oyo toujours tia bino ba image et circulé partout bon mona ndenge sénateur en vie à koti ndenge batu bayambiye na ndenge asali manana ye. Bongo lelo soki ba changer pouvoir ya peuple ba pesa ba député ba bandako sala ko voter la présidence ya République démocratique du Congo. Est-ce que ekoza malamu? Ba pays mususu africain et ça la makane wana ba Afrique du Sud tout ba pays oyo ba votaka président na ba député ezate ba population comme tout monaka ba population de ba votaka ba élire président mais avec comment ba député de ba sala musala wana ba ndeko na ngai ba congolais na oyo tozo kolala kola muka tozo mona makambo eza ko changer na mboka na biso. Makambo ezana ebele ya kobungisa ba député tout monde ande basala ba makambo na wana baza ba tumoko ba changeaka lelo sénateur apparaître yiwana ba ngobete maboko. Pourquoi? Parce que aza mutu oyo pour le moment na ba parti politique mutu oyo aza ba député koleka parti ya Joseph Kabila Kabange azate tozo kende wapi na mboka na biso Congo. Toujours que nous avons mboka na biso Congo. Apparition na ye apparaître mamoko, bomoni ba paga et salami, bomoni ba tombé ba mbiye, bomoni makambo nyonso esani. Mais biso ça analyse ya kota la loi ya minako, ya kota la comment c'est que au bazako sala eza nini o balima koisa parce que pour le moment tout se valait fasté, tout la vérité mutu oyo aza ba député makasi ebele eza parti ya Joseph Kabila Kabange. Les peut apparaître boye parce que ce qui est bien
eza makambo ebele oyo bande kosimba te yango moni ye moko siko aye kopesa force wana na nefe nyonso esalami awa mpo baluka koma bayoki kokwesa koma kosala bona boye ezalaki pamba te parce que ye banda ministère ebandaki azalaki sénateur il fallait akenda participer mais le amoni kino ekomi coincé esengi présence na ye parce que babiloko ebele peut-être il faut ye moko azala po ekende liboso yango momoni apparition ya président to ya sénateur en vie ayaki kocheze na kati ya parlement attaqué sénateur bomoni ndenge esali bolanda image oyo bosi bomoni bomeya kwana bo comprendre yango po tozonga to bino na biso tomeya kosola likambo oyo eza boni mpona Congo. Quelque part ici. À vie. Je vais faire taire. Non, je vais faire ça. Progressivement. Oui. Belé na oyo nyonso esalamaki ebele mais singaki présence na ye moko akita po bamona présence na ye esala force mpona parti yango tolobi mboka na biso Congo fo Nzambe asunga yango pamba te makambo oyo ezokende koleka na kati ya mboka na biso eza kokende bien te tozokende mbangu j'espère na émission biso tobiki non Congo démocratique démocratie wana eza ko permettre te na mboka na biso pour na mboka il faut ba adresser yango pe Nzambe il faut asala makasi pour asunga mboka na biso toza makambo ebele oyo tokolobela yango ya koloba bokoko na biso na prophète na biso Simon Kimbangu tokolobela bino yango po bo comprendre tina ya ebandeli ya Congo na biso même indépendant toyei kodécouvrir makambo ebele oyo moto asenga indépendance ezalaki nani mais tokolobela yango bomoni ndenge likambo epase na parlement bomoni ndenge esalami bino na biso tosolola siko toyeba tososola peuple congolais pouvoir au peuple lelo elingi koma pouvoir sikoyo ya badepute siko badepute biso tokovote badepute et bango badepute baki kovote présidence mboka ya RDC eloko ya makasi Nzambe asunga mboka na biso tozeli ba image bomeya kotala première kaka kokota na ye ya liboso acheze omoni ndenge esali bongo sikole makambo ekozala boni mpona mboka na biso yango ezalaki ndambo oyo toni tokabola na bino kolakisa bino oyo etalami makambo ya mboka na biso na ndenge eza komarche pas tellement bien ya komona balongola pouvoir au peuple ekoma pouvoir ya badepute po bavote présidence yango likambo oyo eza kopase na mboka na biso j'espère bato basi balobi yango mingi miso toyei kobakisa moke na pasi wana po bakongole bacomprendre eloko nini ezopase na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup Congolais. Tous en a ebele to analyser et kobanda ko décortiquer parce que makambo eza ebele oyo tokonolola jour nyonso. Merci na oyo partager message na biso. Merci na oyo akolinga ko aimer pe na ko contribuer dans les commentaires. Merci beaucoup. Ciao.